RDC, tozali koremercie bino mingi bayebongisana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com. topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomisana kolanda lelo tobomeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobomeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komikana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoommail.com. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo ya kotalisa bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango ndenge na ndenge oyo ezali pona mboka na biso République démocratique du Congo pe oyo etali biso ba diaspora congolaise awa na ba mokili mwa poto tovandi pe na mokili mobimba. Bandeko babolingo boyebaka yango ete Congo mboka na biso ndenge ezali wana moto mosusu te akoya na susi po ete aloba ete abongisela biso Congo. Kaka biso moko bana ya mboka nde tokozala na likanisi ya malamu mpona kobongisa mboka na biso République démocratique du Congo. Yango na tango oyo ete tozali koyebisa na bandeko oyo nyonso tu tango tosalaki émission na biso ya mokolo mwa lobi. Bandeko babolingo biso tango tosalaki émission na biso ya lobi tosalaki yango na ndenge ete totalisa bosolo pe vérité oyo bato mosusu basili komona ete ezali penza ndenge wana na makambo tolobaki. Mais bato mosusu bayende bakomi koloba n'importe quoi pe kofinga. Bandeko babolingo. Na mokili oyo boyeba yango pe tozali koyebisa bato oyo bamesana kofinga koloba n'importe quoi tozali koyebisa bino boye tango mosusu ezali ignorance bozali koyeba te eloko nini oyo bino bokoki kosala. Soki moto atalisi yo bosolo yo pe zala na réponse oyo kopesa ye oyo kotalisa pe bosolo epai ya bato mosusu. Mais soki okoki kotalisa bosolo te okomi kofinga wana nde ezali défaite monene oyo ezali kolakisa ete ozangi nde ba argument. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ezala bato balandaka ba combattant na sima ezala ba combattant. Soki moto ayeli yo vérité atie likolo ya mesa réponse ezalaka kofinga te. Po tango mosusu boyebi te réponse ezalaka kofinga te. Soki moto etieli yo vérité likolo ya mesa yo pe luka vérité na otie likolo ya mesa po convaincre pe mokili. Mais bango bakanisaka ete kofinga nde ezali réponse te. Kofinga ezali réponse te bandeko. Kofinga ezali nango kaka ba injure. Alors bino bokanisaka soki bofingi na ba internet bokomi n'importe quoi nde wana bolongi te bozali kobima kaka ba ignorant epai ya bato oyo bayebi mingi koleka. Soki bato ya Zoommail 1000 batelisi mokili vérité ba convaincre mokili. Mais bino bozangi ba argument bofingaka te po ete tango bozali kofinga ezali kolakisa ete botie makolo na potopoto pe bomipakoli nyei na nzoto. Mingi baza koyeba teke bato basi ba comprendre déjà soki epai ya ba combattant bo convaincre bango likambo ezali vérité bakomaka nde kofinga. Réponse ya solo epai na bango ezalaka te. Kokamwa bandeko kokamwa. Yango tozali koyebisa bino bandeko congolais boyebaka yango ete na minute oyo www.zoommail1000.com ezali chaîne oyo bandeko esika makambo oyo bakongole misusu bazali kotia miso te biso tokobanda kolakisa bino bosolo pe kolakisa bino ndenge nini bato nyonso tu oyo bazali kolinga kokosa bakongole awa na poto ndenge nini bazali kotambola ndenge nini maloba na bango ezali ndenge nini bazali kokanisa tokobanda kolakisa bino wana nyonso bandeko. Bandeko babolingo boyebaka yango ete mboka na biso République démocratique du Congo ndenge ezali wana moto mosusu akoki kouta mosika te po aloba ete nalingi mboka oyo pe abanda kosala makambo ya malamu. Tomonaki yango na 32 ans oyo bato oyo bakambaki mboka batogolais
oyo bakambelaki biso mboka babomi mboka wana nyonso to ezalaki kolakisa ete bazalaki bana ya mboka te bayaki nde mpo baboma batiki mpe mboka yango zamba babomi mboka bandeko mboka mobimba ekomaki kaka o bana ya o batata leki ya o banoko ya bato mobimba na mboka Congo na ntango ya epoke Zaire babola bazalaki kaka kotalela bato oyo bazali bazwi soko ozali mobola okotikala mobola mpe okokufa mobola ebele bakufa babola na ntango ya deuxième république mpo ete bato oyo babengaki bana ya batataleki ya o bagénéraux o bacolonel bakangaki ondire Congo wana to Zaire wana bakangaki yango mpo ete mbongo esirkilaka kaka likolo epai na bango esengo na bango ezalaki ete bamonaka ndenge peuple azali kosouffrir me lelo oyo biso tozali na esengo bandeko babolingo makambo oyo tosili komona Joseph Kabila azali kosala na Congo bandeko tomata tokita ata bagangi ata balobi moto moko akoki kochange makanisi na biso azali te mpo ete biso tomoni ndenge Joseph Kabila azali kosala mpo ete bato mosusu balobi ete bino bato ya Zumel mili bozali koloba kaka mpo na Joseph Kabila seke bozali korompi ndeko tozali korompi te me tokolakisa bino sikoyo mpe na kati ya Congo République démocratique du Congo na Kinshasa botala bamakambo ezali kosalama epi boyoka bamakambo nini oyo bango moko bakongole na kati na mboka bazali koloba mpo na président na biso Joseph Kabila le rais bandeko bolanda babilili oyo ebongo nsima bokoyoka ndenge mama congolaise moko awuti koloba mpo na le rais Joseph Kabila tango tolobaka na bino ete bato ya deuxième république bazalaka bato ya bapromese lokuta na lokuta bato babandaki kokanisa biso tozalaki kaka koloba yango bongo me bolanda sikoyo mama congolaise oyo azali na Congo pe suki ya pembe ebandi deja kobima ye na moto azali na expérience ya makasi boyoka ndenge mama wana ye koloba ete banda kala ata mokonzi moko te na ntango ya deuxième république atalaka bango lokuta na lokuta kokosakosa lelo Joseph Kabila ye basaleli bango likambo ya monene na koloba kutu te bolanda na bilili ebongo nsima tozongela masolo na biso tozali awa na ville province ya Kinshasa côté ya fin fond esika population bazalaka ebele 5 chantier ekoti kuna awa tozali na avenue Ngirigiri tina avenue Mafuta na commune ya Bumbu misala ya 5 chantier ezali kosalema avec un partenaire idéologie bandeko 2 ans passés soki oleki kotoyo zelo salité potopoto mabulu nzela ezalaki impraticable bamituka taba moto moya koleka ezalaki te kasi tala 5 chantier ndenge ekoteli bango kotoyo avec un partenaire idéologie misala esalami bandeko baboyi kokanga monoko balobi vérité na micro lingala facile. Je remercie le chef de l'État vraiment nenga telebiso prince na Bumbu po jamais vu na Bumbu prince aboye le kana biso ka toyeba kango commune ya Mulili commune ya Mape bato bazoko kimango mais maintenant en tout cas na zana sengo na zoko kutu koloba te po esengwele kilinga nenga ko sakana te bana botama na mona nga prince na Bumbu te mbali boso ya ko sezati mpona biso ba complexe ba ko sakana biso so ni to moina misu to moni le jeune président Joseph Kabila Kabang a raisonné bana Bumbu ateli biso makadam oyo etikala éternel bana na biso bakokuta yango badescendant na biso tu bakokuta makadam oyo yango donc tosepeli ya trop moni bato mingi bateki mapango awa na Bumbu mpona te nzela ezalaka te eloko eza kosepelisa biso parceke tokoya kokita na avenue de Ngiringiri toto bayaka kubeta makolo transport za kosala biso passe mingi alors lokola basali biso nzela oyo en tout cas usepele mingi biso bana Bumbu merci nzamba pambola bakisa oyo ezangi pona ye po Bumbu oyo ebele na bakonzi bakotaka awa babongisaki Bumbu oyo te bongo lelo tozwi mwana moke abongisili biso boye toboya ye Kinshasa ezali kobongwa na malembe oyo azali komona te esengeli abeta tour kotoyo pe atuna bandeko ya Bumbu ndenge nini babongiseli bango nzela soki basepeli to basepeli te mais jusque là na Kinshasa effort ezali kosalema pe misala population ezali komona na miso match ya très bien
terrible.